parce que normalement na mission belo to sala kaka makambo ya sapi kaka bilamba to beta moi vie sociale et ça la paie moi bien. Donc ngana zali marié, je suis marié, je suis père de 3 enfants. Yo na mona 22 ans à Kinshasa. Il a 22 ans. Nabo takie, nabo jeunesse très rapidement. Aristote Ndongo ya Bouba Moufinu Kwangaba. Azan a 22 ans. Donc je répète, j'ai 3 enfants. Ma sœur Nora Digital. Moi na Azana Kisasa, Azana Université. Pona Memo Moulaïté, il vit bien. Soki nzamba sungi ndenge ngamo nazo kendawa na kopesa jour na moite peut-être akoya. Tu vas venir ngai Fabrice Mbemba. Oh ba to ba sape ba défendre à Toulouse. Abetelanga maboko na makambo bilamba. Oh, on dit ba Fabrice Mbemba te. Na lobby muto oza kotangelanga. Mon frère, soki oza kolandanga na yebi okolandangai pe otalakanga. Soki omoni oza na ba capacité na ba pouvoir ya makambo bilamba, mon frère, viens. Nako doki so mutu, tango ko doka mutu. Merci. Okokene musala. Ngala zana posa, soi-disant, ba saper nyoso à Toulouse, ba ya. Nako doki sabango mutu petite sœur. Ba kokene misala. Ba mbongo na bango misala bazwaka. Petite sœur, makambo ekusa batu ba pauvre. Ba ya, déjà, ba betilanga maboko. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans Ici c'est Paris avec Nora Digital. Une émission réalisée par Ranger Simis. Dès qu'on a bisabino toujours que émission est lingue. Hein? Nous au monde Lilith. Ici c'est Paris. Léon a yambeli bino. Moko ya balati. Na komo Didier Nzongo. Hein? Bolimbisanga. Na pesa na dédicace moko pour il fait betama. Abi comptoir. Hein? Yemoko boss. Seiko Kasona, hein? Babi yemoko na mito asimbi kafurai, asimbi lunda na mobimba, hein? Oso nenga zo beta makuna babi ya yo sema diama ngoteka diama kende kuna po ye na minito yo. Oyo oteka diama wana biya mikili. Tunanga nini? Ngamoko Nora Digital aéroport wa akobi teke yaka lobby. Oyo na libanga na cho mupanzi. Adesaka moko, hein? Et pas Yemoko, Seiko, Sokona, leader à Makas. Bien dans les petits kibad. Affaire à suivre. Quand j'ai Smith, c'est que ma sonne non mais mélange l'icolo parce que va lobby RS Production ma maison bête à l'icolo trône à Paris. Mais tozongi lango. Léon a yambeli bino moko ya ba saper. Nous mo boyebi. Lelo audok sabino mitupo ye na sab an anniversaire te sans ye mawatro na teni boye atambolaka na valeur ya mapangu na nzoto na ye lelo sikoyo aobetela bino ango yoto mona ye mo grand prêtre Didier Nzongo. Bonjour Didier Nzongo. Bonjour Nora Digital. Na ba opportunité o nzamba pesinga lelo na leka vraiment epa na yo. Donc na pesi matondo na kolo neka na banzambe ala devant Ranger Simit les meilleurs réalisateurs les cinéastes les meilleurs cinéastes de l'année 2014. Bonjour Nora Digital, merci. Merci Didier Nzongo. Didier Nzongo a se présenté. Nabi ke bo sepeli. Didier Nzongo lelo on a besoin de bêta na yo un petit peu à vie sociale parce que normalement on a mission belo to sala kaka makambo ya sapi kaka bilamba to bêta moi vie sociale et ça la paie moi bien parce que na vie toi quand na bilamba te to vivara partout bilamba vie sociale to bêta na yo un petit peu ya vie sociale na yo. Merci beaucoup Nora Digital na question. Mais avant la question, je préféré se présenter d'abord parce que Nora Digital yo oyebingai Ranger Simit les meilleurs réalisateurs les cinéastes ayebingai mais batumususu bayebingai te. Donc je préféré se présenter
Donc je me présente, c'est moi, son excellence Didier Nzongo, papa n'Aristote, papa na Brian, le père de ma plus belle petite fille qui porte le nom de ma mère, bébé Louise, son excellence Didier Nzongo, Mokonzi Angaba, Didier Nzongo, le roi taliban, Didier Nzongo, le roi de Yoji, Didier Nzongo, Dokabado Kisayo, Didier Nzongo, Mosenzi na Yoji, Didier Nzongo, Mbula Kama, Pobandi Mangana Yoji, Didier Nzongo, Nakokende na bango, Kakaboy, Kakaboy, Kakaboy. Donc, Ranger Simit na Bilili, Nora la digital kokatanga tena beta hymne national nangai, parce que le monde entier, basé la Didier Nzongo, na hymne national, Toleka. Mama Luzolo, bakanisa ki nako silae, bakanisa ki nako dokae. Papa Nzongo lezi, omoni succès, ya mwana na yo, Didier Nzongo, Mokonzi Angaba, le roi de Yoji, le roi taliban, otala esika bilengia yo jezongiye. Moni esika bilengia yo jezongiye. Didier Nzongo, mbongo, mbongo, mbongo. Le général Betu Kangamba, na kati Angola, Trésor Poutou, les joueurs mieux payés, na kati africaine, Salomon Escadela, son excellence, Moïse Katumbi Chapwe, yonde leader, na kati ya Katanga, ye merci Mbokani, Fondation Evanda, na kati ya Congo, Zéphiré Moulenvo, yonde leader, na Masola Yoji, na Switzerland, ba membra Solka, toza la ini, na kati ya monde, nakomema bino, Kakaboy, Kakaboy, Cédric Minga, leader à Capton Afrique du Sud. Mylène Kounzi, la race des vainqueurs, na 4 Orléans, va gagner à Facebook. Bébé Senzongo, Mama Passa, son excellence, Yandé Kimbuta, les hauts sommets, les premiers citoyens de la ville de Kinshasa. Le travail bien fait, ça mérite. Vive Solka, vive la RDC. Merci, merci. Merci, merci Didier Nzongo, Toyoki, hymne national. Et ça n'a vu que Balandia Birti Africa, Balandia ici c'est Paris, c'est Peli. Pour hymne national, c'est la paix bien. Pour le peuple, c'est la peine hymne national. Hymne national, merci vraiment Nora Digital et Deva Ranger Simite. Au moni hymne national, et ça n'est pas ya vie. Yo yebi na ba pays tout ya monde entier. Avant manifestation, moko sala mavali kambu babetaka hymne national. C'est pour cela yango na créa idéologie ya hymne national. Pona memayo likolote avant na la question na habité Nora Digital soki yo mtokodoka lelo ngam na kodoka. Donc je salue d'abord les deux personnalités ba sponsor ya makasi oyo nzamba sali apesi ngai mikolo yo. Les boss Guy Chaya Basso Motro, Songa Mbeli, Sentira Mokonzi. Dans le temps, on a les boss Guy Chaya Basso Mbeli, dans Sentir, il y a le général Betu Kangamba. Sponsor Yami Balé na Komi Nae Mikolo Yamakasi. Les boss Koulou Tunangaï, Vienangaï, Papa Labiso, Vies Cramwell, Vies Cramwell, Vies Cramwell. Ne mikolo yo mo Vies Cramwell a commis pena mundele ya poso ya mwindu. Donc c'est l'homme qui a fait que Hollande ait résisté. Nora Digital n'a posé la question. Merci, merci. Ah, merci, merci Balandia. Ici c'est Paris. Nous avons Kinzong, on a bêté l'hymne national. Pourquoi a créé l'hymne national? Pourquoi il y a Makamnae? Hymne national wana auto gouverner pays nini Congo Biangaba. Merci beaucoup Nora Digital na moni vraiment ba question bandi ya Kuba. Omoni ngai lelo en tant que grand sapeur tant na lobarana grand sapeur blague te petit na nga na sarana ratenga na zalaka sans pitié nga na dokisaka
Donc pour na question moni nde na ibisaki yo hymne national eza biloko ya vie na sala yango kaka pona ngaba te na sala hymne national en tant que grand sapeur artiste sapeur parce que na koki ko banda kaka émission boye te kaka mbara moko na ye kaka boye Didier Nzongo nanana non na banda kana hymne national yango na ibisaki yo hymne national eza biloko ya vie. Merci. Ah, merci bien, on comprendre. Nous devons comprendre Balandia. Ici, c'est Paris. Viens donc à l'objet hymne national, les gens n'ont pas pour le pays, les gens n'ont pas pour l'Angaba, mais ils pour le gouvernement n'a tenu. Le monde a joué maintenant donc ça est mutu. To bon bien on tolande on comme susu. Le lot to beta na ye vie sociale. Et puis que bo CP la pas bo ligne vie sociale, bo lobi que trop bilamba mobulu. Bon, viens à notre tout à l'heure que notre épisode tout à l'heure que les longs a invité yo na plateau nanga to beta masolo ya bilambate to beta le vie sociale. Donc merci vraiment Nora Digital devant Yemeye les grands cinéastes, les grands réalisateurs Ranger Simit Kenae. Donc merci pour la question. Na sepen na question, mais avant de répondre à la question, je salue d'abord mon petit frère Gilara Tanzongo Maifou Dabamomi, les grands traités Pietele, sans oublier Petit Nanga Roli Bachige à leader à Lyon. Pour na sous la question, je salue Junior Nzongo Soda Makasi. Donc au moni na ville il faut qu'on soit net, il faut qu'on soit ouvert. Malgré tout, Naza sapeur, grand sapeur, artiste sapeur, mais j'ai une vie de famille, Nora Digital. J'ai une vie de famille. Même Ranger Simit, Aza grand réalisateur, les grands cinéastes, Aza na vie de famille. Même yo Nora Digital, na yebi pendant la kokota mingi na ba vie de na vie privée na ote mais na yebi koza pe na vie de famille. Donc nga nazali marié, je suis père de 3 enfants. Ba nangai déjà na lobaba même na présentation Aristote Ndongo ya Buba Mufinu Kwangaba Azana 22 ans Brian Azana 9 ans ma plus belle petite fille Louise elle porte le nom de ma mère bébé Louise Azana 5 et demi bientôt ako sala 6 ans. Donc nazonga je suis père de famille nazana bana Misatu ya liboso Aristote Azana Kisasa na université parce que ngana bomba te na lobara vérité. Il a 22 ans. Na katiote na katiote. Yo le na munga na odoksa mutu. Il y a pas de souci. Pona to mama mnoke na yo na mona 22 ans na Kinshasa. Mais oui. Oh yo na mona 22 ans na Kinshasa mais obosa na ipona mama bilamba be otika yo sur l'esprit. O na mona 20 na Sunday. De na odoksa mutu. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nora Digital pour la question. Omoni na mokili monda lelo etambolaka na liloba. Na koki ko sala ba masonji te ba kokosa tout ça. Na yebisio naza na bana Misatu. Ya liboso Aristote, il a 22 ans. Na botakie na bo jeunesse très rapidement. Azana 22 ans à Kisasa à l'université, à Nazana Brian, na Louise. C'est pas dit que ceux qui moi na 22 ans à Kisasa n'a négligé jamais. Na salaka oyo nyoso papa a salaka pona mwana na ye. Déjà na soma mapon mibale na Kisasa, moko na lemba, moko na ngaba. C'est lui qui prend l'argent. Okay. Masolo ya lupango angope. Hein, Balandia si c'est Paris. Naza wana pona konjola bino ba vérité. Naza wana pona konjola bino ba vérité. Awa mutoko ça te pas de masolo c'est Nora Digital. Po nazo ka masolo lupango o ezobeta matoke di donzongo na Kinshasa dans de mapango. Nga moko naza de Kinshasa so dans de mapango ku photo mona preuve. Est-ce que soki pona Balandia si c'est Paris ba na Kinshasa soki na tindi bango ba sala banquette ba découvrir soko dans de mapango wana. Si vous avez des gens qui ont maçon, tout ça, na onini. Bana porte tout ça na nzongo ni parce que alors donc ça va tout trop mitou. Entre temps ma pa wango to ebiti tout que ça solo.
Merci beaucoup Nora Digital devant les grands réalisateurs Ranger Simite pour la question. Mais avant la question, on a 6 ans de réponse. Donc je répète, j'ai 3 enfants. Aristote Nakin, 22 ans. Brian, 9 ans. Louise, bientôt, elle va avoir 6 ans. Et ça peut être une question très importante. Parce que les lots Didier Nzongo, na lobango na bilamba na ngai ezalaka mapangu, na tambolaka na mapangu. Mais koki ko lekela batu pe, comment moi na ya liboso ti lelo akomi na 22 ans, nga moko ça fait 15 ans dans la France, moi na ngai azakoya potote. Ma sœur Nora Digital, moi na azana Kisasa, azana université. Pona memo mulaite, il vit bien. Soki nzamba sungi ndenge ngamo nazo kendawa na kopesa jour na moite peut-être akoya. À ce qui concerne mapangu na somba mapangu mibale monde entier yebi na loba yango moko na lemba moko na ngaba na koki kopesa pardon ba adresse cité yo yebi pona ba cadre ya ba sécurité pona ba raison mususu. Donc pona memo likolote soki okotinda batu baluka Bakendekin, Baluka, mon fils, Aristote Nzongo, Yabouba, Moufinu Kwangaba, Akolaksabango, Bamapangu, Oyo, Papa, Asombele, Nabale Kinae. Merci. Merci beaucoup Fabrice Mbemba, Yomoko Oyo Kike, Didier Nzongo, Ana de Mapangu na Kinshasa. Depuis que yo a sapé au défendre à Toulouse, mais Mapangu, tu es habitué au pays déjà, pour bitumbo n'engoyo kendela makas, habitué américain, puis capo. Nata na Rolande, là faut na que super autant mapangu na kinpo pour le bateau hein Mbemba. Bon, dossier no total en osima. Disons donc siko yo bo to ki merci na nengo bosman mapangu na nenga bana to ki vie sociale na yo na moni do kendele bien. Ndenge siko yo betaka bateni na to betaka teni pour bigi teni no tina palin, tina libanda, tina émission, tina ba fête. Limisanga na ba nièce na nga ba mapasa mibale. Balifanta vient na ngai Cherinzungu na Toulouse. Balifanta vient na ngai Cherinzungu na Toulouse. So batali batala émission ba continue na moi YouTube tout la comme blonde des arabes. C'est ba moni on est lati compliqué. Moi il commence à rigoler babi. Qu'est-ce que vous rigolez? Bana ba non, c'est un clown ou ce bana ba comprendre. Bana mi qu'est-ce que ba kansakana ti oza clown. Ce qu'on a yebité, ce qu'on ba non ndaku. Côté. Merci beaucoup Nora Digital pour la question. En tout cas, je suis content. La question Kuba Deva Ranger Simite, les meilleurs réalisateurs. Avant la question, vraiment, je salue d'abord les 2 autres personnalités de la police congolaise na Kinshasa, les généraux, les chefs de Mapinga, les généraux Kanyama. Je salue encore les colonels Mopepe, l'homme qui dirige Kin Mazière. Au moni lelo vie sociale, c'est une autre chose. Ngai lelo son excellence Didier Nzongo Mokonzi Angaba. Vous avez raison, Nora Digital. Ba benganga clown, ba benganga même artiste et comédien. Na koki kutuko ba makamote parce que si na lobi yango. Ba benganga artiste et comédien. Mais lelo soki ba bi Didier Nzongo azali artiste et comédien na kobo yango te parce que na botama pe na ba famille ba comédien. Cousin nangai l'a dit et Sobenzongo, je te salue en passant, c'est un grand comédien. Il vit bien. Ton côté à côté à ba clown. Pourquoi ba benga Didier Nzongo clown? Ba benga kanga clown peut-être banda na banda idéologie nanga be mission mingi na lekaka okomona ba jeep ba robe ba bilamba ya minene. Mais c'est ça aussi qui m'a fait. Mais pendant memo moulaïté Nora Digital, ngai à part peut-être des missions de balobaka clown, soki to kute na yo na ba rendez-vous ou na ba contact mususu, je m'habille bien. Na tuno kaka. Et bon si ko ndenge na lati bo Nora Digital, na bimi clown. S'il vous plaît. Non. Omi clown te. Kama la dok son Nora, ngala sakana kate. Na so pitié. Merci. Didier on a tala que mission na moko boye. Au salon ina vient na pas parole, tu nga bien. Vient na ba mbote bele mes respect. Merci pour l'accueil. Bon ami balem sa touté. Na lela fo vient na ngai. Na tala que mission moko sa parole.
namoni ke olobi obengani ndeko na moko obengani ndeko na moko avi donc yo ma donc obiti soki na rip siko ndeni yo ke kobengana mutu yo ozakano yo namona koza kasomo gentil taka ndo telemi c'était mal gentil boye mondelela yo okoma makambo ya minene komo bengana batu jusqu'à niveau merci beaucoup Nora Digital pour la question mais avant la question biba makambo ba minute ezalaka ya kotanga calculer na ko préférer na saluer na nous ba batu mineno ba soutenir nga pour l'instant donc je salue les boss JP Onienze, je salue Vienanga mort ya Tukumata, je salue les colonels Elvis, les chefs de Mapinga, sécurité Lamboka Kitoko. Bon, nazonga na question. Au moni Nora Digital na vie, la vie c'est compliqué. Même nga moko na ndimakate un jour na koki koloba na viré mutu à vie, mais il y a des raisons. Donc pour la mémoire du coloté, moi la maille azalaki ami proche, donc famille, mais ezaba circonstance ya vie. Ngai na lobakango petit na ngai petit sœur na Nora Digital. Moi je suis star. Au moni ki star lelo na koma yango eza ko fait nourrir moi si na ngai bana na ngai donc en général famille na ngai. Donc tant muto oza proche ou ami oza pembeni na ngai soki nga naza ko pesa yo respect naza ko yoka yo si toi tu m'auras pas du respect oza ko yoka ngate oza ko tambola mabe na basongi na makambu eza la nzela te yango na viraki à vie merci mais na koki kozonga parce que oyebi lelo to koma pe ko sambela mais et fait déjà nabimisaki moana à vie ngai nazaka mutu a parole donc pendant même moulaïté il est déjà viré à vie nazana posa d'explication belete merci. Merci Didier Nzongo mais nabi que ma copine Ina ndete moindo na porte de la chapelle a aucun souci pour na Didier Nzongo comme ko boak sabat mais te a boak sabisote bon viens na Didier Nzongo ce qu'on a yo kike babi bino na minute au Paris elali pour moko ya ba saper makambo ndenge zo kendela babi moko ya ba saper na minute ye moko babi ye bo na bitu to kala sin anniversaire pour na minute bi yasim masolo akiti na Luanda na minute Luanda za ko sepela ni kesi bayaka akiti na Luanda ado beta Luanda ta anniversaire te akomi a number 1 na ba saper pour loko ya beti babi a premier saper a beti loko ango depuis que Koutani na yemo revient na ngai les petits qui bandit ay petit na nga nika sa koya très fort et a bongo te Foster Mall boulevard sans arrêt et za bongo siko vient Nzongo est-ce qu'on kita ndenge nini po na mo yo au 0 po ya beti liboso. Merci beaucoup Nora Digital na question moninga na lobango na sala d'interview to na sala d'émission to na lobango petit na nga na za sans pitié nga na saka na ratenga na doki saka moni mwana mai wana zo kotangela ngai déjà kutu esi na doki sa ye mutu na groupe na ye na makambu ya bilamba mais lelo soka zui opportunité ya kokenda Angola pona ye eza bien pona ye mais pona nga eza na kimisiye yo kimisiye mutakiti obe kiti na combien de mal na kimisiye ndima quand même ça défendre bino vient na ndima donc merci beaucoup Nora Digital pour la question avant la question na ko expliquer loko moko omoni mutu ana ko tangela ngai akenda akei Luanda yé déjà na groupe na ye et si na doki saye mutu na zalaki ko zela kaka asielu muka
soki a ciel muki après na ko faire ko ciel muki ça y na groupe na ye ko voyager ezaye mais nazonga omoninga Didier Nzongo lelo soki lelo saper moko mais balobi Ranger Simit na été so ozwa Tour Eiffel vraiment bazwa vraiment petit nanga Nora Digital soki saper moko lelo alobi Tour Eiffel yaye c'est l'honneur pour na ba saper ngai na somanda kuna poto ya 2 500 000 euros et ça honneur ya ba saper soki écoute-moi bien soki lelo saper moko a investi azo sa makamwa bien mais il y a pas de souci parce que batu bayebi karake ba saper bazaka ne lorote en plus biso ba saper to kufaka ba pauvre donc ndenga ki Angola ba yamba ye ba sala nini eza makamna ye pona ngai naza kozwa akimi guerre parce que même to boito ko kende ba voyage na yo mais à plein printemps été tala moya boy donc nakimisie parce que akoma ki fatigué na makamwa bilamba ndenge nakimisaka mususu oyo ba refulaka na Suisse bien nga Didier Nzongo week-end dernier nazaki na Toulouse naki na ba saper à Toulouse kuna ba neti ba vient ngai Fabrice Mbemba oh ba saper ba défendre à Toulouse et par contre être na Paris a nesi ba saper à Toulouse pe ba reconnu na Paris apo masolo ya teni talarara yo leader quoi so croyez ba bango un petit peu. Merci beaucoup Nora Digital Deva Ranger Simit omoni petit sœur nanga Nora nga na sakana tenga na zara sans pitié ngala do kisaka est-ce que yebi na koya na question déjà mon alobaka do kaba do kisayo donc yo lingo obebi sanga mutu et simbité retour petite sœur même ba soigner yo okobongate obebi a vie omoni bateau otangelinga wana soki à Toulouse naza kolobango devant Ranger Simit donc bino kutu oyo tangi soki moko mibale misatu nazo kipete soit disant soki na Toulouse ba saper bozalaka bino nyoso boya nako doki sabino mutu soki na doki sibino mutu boko ciel muka tangu boko ciel muka après nako tinda bino intérim vous allez se réveiller à 4 h du matin pona memo mulaite bateau tangelion otangengaona nandi makabino te déjà kutu bango tout ba bete yanga ma on dit Fabrice Mbemba te na lobby muto za ko tangelanga mon frère soki oza kolandanga na yebi okolandangai pe otalakanga soki omoni oza na ba capacité na ba pouvoir ya makamwa bilamba mon frère viens na ko doki so mutu tango ko doka mutu merci okokene musala Thierry Nzungu abetelanga maboko na makamwa bilamba merci tula mususu Rita Kota Pomba Koma abetelanga maboko na makamwa bilamba tango mususu Jili Moindo petit nanga Nora Digital omoni kolinga kozwa ba charge moko te opesa batu oyo bako mérité te na la confiance ba na ya bango jeté te ninde beta marana mukete viena ngana ole bino ole bisaut Toulouse o kiti bina so moni ba Pomba Koma Rita Kota lenjilwa olalit donc pour répondre à la question je dois d'abord dire respect na mboko babengi Toulouse mais na makambo bilamba petit c'est ngai na lobango na zalaka sans pitié ngana sakana te ngana doki saka na lobby boy écoute-moi bien otangi tangi mo ba kombo ngana za na posa soit disant ba saper nyoso à Toulouse ba ya nako doki sabango mutu petit c'est bako kene misala ba mbongo na bango misala bazwaka petit c'est makambo ekusa batu ba pauvre baya déjà ba betelanga maboko merci bon Didier Nzongo na moni yo osengi défi na bana Toulouse parce que yo to mona habitude ko sala émission yo ata yo te mission te ata otamboka na nzela to mona olataka bilo makasi toujours étiquette na en plus toujours na catalogue mais to mona catalogue te ko obeti nini obeti Carrefour obeti ba Decathlon pour to mona te pour éviter que o elamba donc merci vraiment Nora Digital question na Zaiko Zelango mais avant na question je salue d'abord mon ami
les bossers, les meilleurs sapeurs na Switzerland, Masalanga Zéphirin Moulenvo. Donc, pour une question petit, c'est au moninga la saranarate. Donc, na koi ko laksana no moni, to zape à plein té, na zonga mouke na question tout n'enga tanto bandaki. Pourquoi ba Didier Nzongo clown? Peut-être tout le temps, ben mission kaka bilamba, ben ticket, ben catalogue, au moni monde évolué petite sœur. Na loba qui ont même émission au talaki ya Papa Ross et ça ben mission sur na koleka na ba jean na koleka na ba survêtement na koleka na ba classique donc avant na na laksana nous na terranger simit bien so zo boro na kati pende da yoji ama moto na bi terranger soko zu penda pour moninga na ko sakate yoji ama moto Sololi. Anja simit benda mwa bilili. YS Formen. Bato yoji, bayebi. Donc, nazape na jini awa ya yoji. Ya na simame na koki kotombola te. Kotombola te pour comment que na batala kangai. Bongo mokoto. Awa naza na golf ya Weston. Au moni mode évoluer, un grand sapé, il faut en avoir manette, il faut en avoir chaussures. Donc, on a mémo likolote. Au moni sapato on a lati, sapato oyo. Donc, ils en valeur. Il y a aéroport, il y a na Brazzaville. Ce qui n'a vu sikoyo. Au moni kaka chapeau oyo. Écoute-moi bien, Nora Digital. Moi, je t'écoute. Chapeau oyo, na chemise oyo. Nanjil. Njili kutute. Soki na oba njili. Donc cela veut dire changu. Écoute-moi. Donc cela veut dire changu. Elingi koloba. Donc sele, kinkole, maluku, mikondo, kingasani, masina, masina sans fil, njili, kimbateke. Au monika ka chapeau na ngana chemizo. Eza na valeur, il y a 10 immeubles, il y a 20 étages na changu. Soki na zui kaka, au monika ka jino. Jino na lati ya yoji. Na quartier 7 na njili. Eza na valeur, il y a 5 villas. Il y a 5 villas na quartier 7 na njili. Na ko doki sabino mutunga na saranarate. Obi na salage mission mo na Papa Ross bilama mo na kajote zela ko katanga te petit sœur bilama mo na sake mission na Papa Ross na tu obi ezaki nini tout vika sendiko que si dia ta ou mon difficulté pour lever ta jambe petit na gilara tanzo ma faut de momi gante te pietele merci. On a moni masolo betiara moi bino moni ya bayoshi gusi pa mala biyo moko na le parc captain do bidoki ndenza boye nzongo ayebi Decathlon te ayipe Carrefour te pour tout le monde ba prévu yoshi na yoshi yo mona bino ba bika eloko te abeti 3 semaines donc masolo ngo sans tricage bomoni nena beti masolo les abongo donc voilà quoi masolo na ekende vraiment. Merci vraiment, merci Nora Digital devant. Yémen, les grands réalisateurs, Ranger Simite, merci, n'a pas contrat vraiment, n'a pas opportunité au besoin de Sangaï. Donc, pour na mémo likolote Nora Digital, yo yebi toza en plein Paris, n'engemo Ranger Simite azoloba. Ici c'est Paris, donc n'a ko préféré, au soko ko permettre na pesa ba dédicace parce que tokozwa temps et belé tout ça la émission moko posé mais pour na zonga la question na mono bangi yoka o moni montre na lati pekine comment la ngo pekine ya kalate écoute-moi amlo akalate eza pekine o moni montre eza pekine na ba bag mi balo na lati obi valeur nango eza obi valeur nango eza combien soki tozwi neti matong litonge matonge pardon ne bango mo balobaka litonge soki tozwi neti na litonge na kauka omoni montre oyo na debako oyo eza na valeur il y a 5 flats il y a 10 étages merci. Merci Dino bino omoni alors il montre nati ya pekinya na ba bag na ye et somba litonge ngana na yebite mais naza sécurité mais ya lobi bongo po yemta sombaki ayebi nenga sombaki ba montre ne ba bag na ye il y a un problème na ye na ebike bo sepeli. Merci beaucoup Didier Nzongo et monsieur comme na suka na ebite ko pesa ba oya yo ba mbote
Bah oyo lingaka moi mbote ça moi bien quoi. Et bien sûr que intéressé ou pas. Donc merci vraiment Nora Digital avant na ba dédicace. Donc nazo ebisabino pena nazo ebisabino ba na monde entier. Na bimi na force moi vraiment na j'ai besoin de vous vraiment là la posa na bino. Donc la rodo qui sabino mutu pena la système a do kabado qui sayo pour comprendre. Surtout bana Toulouse vraiment ndenge Nora Digital a lingi bino minga tangelinga bino na ebisi bino bo sala attention nanga vraiment moni pena za mobali aleka. Donc pour na ko pesa ba dédicace je bino bana kine bana monde bana mokimba vraiment ranger simit Nora Digital bino mo boyebi makambo yango ezaka ni bande ti suka ba o ba kozwa bazui ba o bazui tembala sima. Donc j'ai sali ma sœur maman Pauline Zongo ministre à Château Rouge. J'ai sali mon petit frère Guila Ratanzongo Maifouda Momi les grands traiteurs. J'ai sali Junior Zongo Soda Makasi. J'ai sali petit Nanga Roli Bashige à leader à Lyon. J'ai sali Ranger Simit les meilleurs réalisateurs. J'ai sali Nora Digital toi aussi. Merci, j'ai sali DJ Miele, j'ai sali DJ Piroger, Nzambe Aba DJ, j'ai sali Masalanga Zefoure Moulenvo na Switzerland, j'ai sali DJ Frank na Chetemba, j'ai sali les boss KMB Chetemba na Johannesburg, j'ai sali les chefs de Mapinga, les généraux Kanyama. Sans oublier moi na Mokonzi, à Kotika Mokonzi, Junior Kanyama très fort, J'ai sali les colonels, mon pépé, l'homme qui dirige Kin Mazière na RDC. J'ai sali les boss JP Onienze. J'ai sali Viernanga mort ya Tukumata. J'ai sali les colonels Elvis. J'ai sali maître Jagger Moulenda. J'ai sali maître Zigura Sorozui gauche, maître Djare Moulenda Zongselo droite, au Doki Moutou, au perdre mémoire. Donc j'ai sali Salomon Escadela, son excellence Moïse Katumbi Chapwe. Nabo Sanité, j'ai sali encore son excellence Yandre Kimbuta, les hauts sommets, les premiers citoyens de la vie de Kinshasa, Ndeka Analobaka, le travail bien fait, ça mérite. J'ai sali tous les membres Yabana Solka, merci. Pour Nakosu qui ça, j'ai sali Vienanga Sokotoka Mbe, les boss, l'homme qui a plusieurs sociétés. J'ai sali Kouloutou Nangaï, archevêque Lobobo. Donc, Makambu et Kominasuka, c'est moi, son excellence, Didier Nzongo, Mokonzi Angaba, les grands sapeurs, les plus dangereux du monde. Sans oublier, j'ai sali Bana Bolafa, j'ai sali mes enfants, mon fils Aristote Nzongo, Moufinou Kwangaba, Yabouba, j'ai sali mon fils Brian, j'ai sali ma plus belle petite fille qui porte les noms de ma mère, bébé Louis. Papa Rose. La police de la presse, pour Nakosu qui ça, j'ai sali Noli Tambou, les sages, j'ai sali Ranger, Simit, les meilleurs réalisateurs, cinéastes, pour Nakosuka, c'est moi, Didier Nzongo, Mokonzi Angaba, Noke Nabino, Kakaboy, je vous aime tous, bisous, au revoir. Na bisibino miko bien la système do kabado kisayo, au revoir. Bandeko balandi na ebi ke bo sepeli, et monsieur c'est comme na suka, lelo na mbeli no Didier Nzongo, lobi na ko mami mususu. Ndeko oyo azana besoin à ça l'émission na biso, numéro de téléphone yango wana. Numéro mona kaka émission na biso ele kakana. Si maëlo quand même ka bomoni centricage. Donc soki on a besoin de ça l'émission numéro yango wana obengi to solola. Si pour ana lisola ko solola, numéro toujours yango wana toza wana pona ko solola. Mon klesa mona iloba mingi ko solola. Na pesi mbote na ba oya ngai. On va linga ngai. Ma copine, Ina, hors de la chapelle, j'étais moïne, ba bisou et belé. Ana bosse de la fête de mère.
na bosani le fête de mère na pesi mbote na maman na nga Bernadette Mboyo bonne guérison ma mère na pesi mbote na maman na ngai madame Mayamati na Angers na pesi mbote na Yemoko Coco Poutou na bosani te Jojo Vita merci vraiment merci pour na Yobi Kakati merci pour na assurance moi Côte d'Ivoire na osala ingata na mboko c'est pas seulement assurance à car na yebi ke vi obité petit na yo moi si okota makasa assurance te bien na leli na zangi loba mais na sepeli makasi masolo ekosuka te po to kende makasi vie na ngai le petit Kimbadi babi makambo eza ya kobeba makasi na kati ya ngola babi biro moko eye wana babi so wana ekolo nyonso tu nayebaki te babi tuna botuna ngai eza nini Mauritanie basomi makambo yango makambo euti na Mauritanie na minute oyo moko ya badiamantaire oyo aleki oyo na minute asimbi Angola kafufu na maboko na ye olingo teka diamant na yo ya Crézer ya acheteur ya nani babi ate sekomika moko boke na kafufu na jika na ye moko le boss boss ya lukuta te boss asolo ba preuve ezali wala be dese aka moko na mito na kati ya kafufu pa ye moko Seydou Sokona le boss obike muto wana bangisi ngai Seydou Sokona babi masolo ya makasi kafura eyindi mama mutambonga moninga na hotel na bangi biro wana non na leli na bangi Foster Omoli yo yebi na bangi po mudele penado na moni pa western aso masolo ango mais bien nga les petits Kimbadi moi mawa na ko pesa pe mabanga bokoso mabanga nyonso tuté si bo somi nyonso tu bongo sikona bien nga ye moko Papson Zebonga clin d'œil osande ni ba voiture de luxe tabu fatu vraiment mina kati ya Bruxelles na bien moko Charlène Bakali vraiment mi moi ça mon tambonga moninga na yo te babi ye moko mama na ngai mako yo Mutema Lorette Chouza yane na lela yo na okufa na pona yo mais babi ye mo Seruta Loris la congolaise la Congolia Congolia miko benge première dame masolo yo ya trop makasi mais to gérer ango babi ye moko na bosani te ma copine Maria ma bijanaise tu sais bien que je t'aime ma chérie Jani Foot Mangani Coco Poutou na Rouen babi ye moko Jojo Vita na Leli Manda bien na ngai Serge Bolem Freddy Ngweli Soba na Lyon babi ye moko Soba na Angola mon vieux courage na bosanité ya na ngai na bosanité ma copine Nizi Nizi Mafuta na Toulouse ye moko mami Besala Nana Besala Mako Stéphanie Likumba mère double bisous affaire à suivre donc à petit nanga donc à non la 18 donc comment donc public Eleli public écoute Eleli ba no mona ga allo ba taka public Eleli no mo mona po makambo de ranja simisa zo memelango RS production number 1 te na olela didn't jump on thank you very much thank you very much no donc ya kale